Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On veut la paix, on veut la paix. Sala, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. We want un cri, we want un cri, we want un cri. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso ya bino ndeko Kongo alenga shora de Soulanga mwana mfumu Kimbangu. Nzambe apambola bino bandeko na ngai bino banso esika bozali kimia nzambe ezala kati na mabota na bino. Lelo mokola yenga ndenge tomesana kokutana na masolo na biso toye kosolola makambo etali mboka na biso mboka bakoko na biso la République démocratique du Congo. Bandeko na ngai ya solo l'heure grave. Toza kaka koya kobeta mbela na likambo etali mboka na biso. Boyebeki ya solo na RDC mboka na biso ezali na guerre. Tozali agressé na ba pays oyo ekangami na biso. Rwanda na Uganda bango batu bazali penza ko déranger biso na ndenge ya kosakana te. Plus de 25 ans 20 à 25 ans oyo Congo ezali ko subir vraiment guerre ya kosakana te. Ba Rwandais basali oyo bakoki kosala ba massacre biso kokata mitu koboma bana ya mike kozwa bana kobamba bango babana ya babebe kobamba bango na bamire kopanza bango mitu devant bamama na bango bana basi oyo baza na bazemi kopasola bango mabumu na bambeli na miso ya baparent bapapa na biso baviole bango devant bana na bango bana mike ya ba 10 à 15 ans bazali koviole bango bamama ya mikolo oyo ya mibange bakoko na biso bamama ya mikolo bazali koviole bango batuti rwandais baza bagénocidaire ya 3e guerre mondiale parce que oyo bango bazali kosala na Congo trop c'est trop eleki mingi nyonso ezali koleka na misu na biso moko bakongolais corrompi, ba Congolais corrompi parce que tokobomba yango te na armée bango bato ba soutenir ba Rwandais touti pote ya solo baya koboma biso ba politicien na biso o ba ministre bango pe bato ba soutenir parce que bazali corrompi bazali ko corrompre bango bazali ko teka oya bango mabele ba koko na bango trop c'est trop yango bomoni silence ya ba média ya communauté internationale surtout ba France 24 TV5 BBC CNN bazali kolobela makambo ya RDC yango ba monique ya solo trop c'est trop ba joueur ne surtout à mokili ba se décider il faut ba défendre likambo ya mabele ya Congo o to bengi la République démocratique du Congo ndeko na biso bozali komona makambo oyo azali joueur ya Marseille ye moto abandaki slogan ya kotia loboko pe kotia munduki mpona kolakisa ke silence ya média international baza koboma bato na RDC bandeko na ngai ye moto abandaki yango ntango atiaki bi na Marseille akangi monoko nde bozali komona ye wana bandeko atie silence wana mpona kolakisa elekaki bongo te Lukaku aye kosala yango bato nyonso tu bajoueur ya Sénégal bamindele bakomi kosala yango mais biso moko bakongolais bamédia na biso lokola ezali corrompi bandeko yango tozali kosenga na ministre ya média atelema atala bamédia na biso parce que il y a des journalistes corrompis oyo bazali kokoka kolobela makambo ya Congo te bazali kobombama
pote ya solo baliaka na bango na basese. Merci mingi na bosolo na politique oyo ye na Congo zali kofongola biso misoga. Israël Mutombo nazali ko féliciter ye na musala oyo azali kosala pona mboka na biso mboka ya Congo. Vraiment à féliciter en tout cas jeune frère na biso. Merci mingi. Yango bandeko na ngai na yeko betela bino mbela na mokolo yenga oyo. Na ba réseaux sociaux na biso bandeko. Tellement ya solo ba Rwandais bango moko to bazali koloba yango. Ba Congolais ba yebi eloko te. Réseaux sociaux ezali esika wapi bino bokoyi koyaka pe po boloba makambo ya mboka na bino ndenge pe tomonaka na ba réseaux sociaux ya bango moko mindele bakolo ba réseaux sociaux. Oh nous sommes koleka na Ukraine ya lokuta bazali kobimisa yango. Oh nous sommes mako azosala ya lokuta baza kobimisa yango. Donc biso pe makambo ezali koleka na RDC il faut ba réseaux sociaux na biso to lakisaka yango to lobaka yango. Réseaux sociaux ezaka te boyaka bokumisaka bato bosaka ba émission moko ya bandako ya mabala ya makambo ebele bele tozali komona bandeko na ngai mais bato boza kokumisa bazala ba mari bazala ba foyer na bango basala ka makambo na bango bazala ba vie na bango yo ko fana na ndako na yo olanda makambo mboka na yo yo zali ko sepela olandaka na yo makambo oyo ezala ngo na valeur te na bomoto wa moto. Kozanga mabele na mokili bandeko ezali tsaka ve. Zanga na yo makambo nyonso kasi mabele kozanga yango te. Tozomona ne ba Ukraine bazali kobunda. Po nini babotola bango mabele na bango te. Mabele ezali eloko mutuya. Congolais tozali ini mais tozali distrait. Ya solo toboye bakabola biso wana yebani. Toboye bakabola biso mais makambo ozali koleka na Congo biso no ba Congolais na ba réseaux sociaux il faut to lakisa exemple to tsaka boye biso nyonso tout na ba réseaux sociaux na biso ba mama oyo kosalaka ba émission Karen Mokonzi o ngai nani Magali o ngai Bonaboy tous les ba mama nyonso tout ba papa nyonso tout kosala ba Noli Tambo ba Dide Masuki ba tout nyonso tout bola que cet exemple na ba réseaux sociaux biso nyonso to bundela mboka na biso mboka ya Congo ya solo ba politiciens na biso bazali corrompi tolandaki ba jeune tango président kutanaki na bango nyonso babombaki te babimisaki oyo bango bazalaki nango posa président olobaki na biso okosala ba milliardaire na Congo kasi ya solo lelo ba milliardaire yango zaka ba français ba allemand ba libanais ba indien ba pakistanais donc biso tozo koyeba te biso siko ba congolais wapi ba milliardaire baza wapi tomoni mutaza kosalisa bato kopesa ba don a bedashu bongo ba congolais boza wapi ba congolais boza wapi président de la république a beti mbela il faut biso nous tout tele mboka président zanga ba erreur te c'est vrai kasi ya solo bandeko soki président babomie na mboka nyonso na kobetela bino lisolo oyo bomoni Joseph Kabila Laurent Désiré Kabila kufa bandeko na ngai mboka na biso ekomaki paralysé plus de 500 troupes armées oyo yaki na kati ya mboka na biso mboka yango elelo koma paralysé parce que président kufi Mobutu awumelaki yango stabilité ezalaki président soka kufi mboka ebebaka tolinga te faci akufa tolinga zala wana di asilisa misala na ye oyo azali kosala oyo banzela asilisila biso yango tomona Congo misala esalama banzela esalama ba autoroute esalama na Congo na RDC ba société esalama ba jeune balongwa na pauvreté bazwa ba emploi bakoma kosala ba classe zonga malamu bopital bopito ekoma kitoko ba docteur bazala mieux payé parce que bango bato atalaka banzoto na biso nzamba apesa mayele pai na bango ezali ndenge nzamba asala mokili moto na moto azali na oyo nzamba aponi mpo na ye soki nga kongo alenga nazali koloba ezali mayele oyo nzamba atie na motu na ngai yango bandeko na ngai bana ya Congo biso nyonso système kaka mpona kolakisaki ya solo communauté internationale biso ba Congolais
on a marre to lembi bitumba bato bakufi lelo bitumba comme na ba Congo Congo central ba Rwandais Sassou Nguesso apesi bango position bakota Sassou Nguesso traître atiki basoda tuti baya na Rwanda côté ya Maluku kuna na ile wana côté ya Mbamu bandeko tozala mayele biso ba Congolais yango tozali kobeta mbela na président de la République sois vigilant toyebi ke solo ba corps bosala toyebi pete soki na toyebi yango te ndenge bosalela yango mais il faut sauver le Congo appartient à nous tous tozali na droit ya kolobela Congo oyo tozali komona ya mabe tokolobela yango mbela na ye kobetela bino mokolo lelo bamusicien oyo bazali koyemba bachanson patriotique tozali kopesa bango longonia merci mingi bokontinue koyemba bapatriote nyonso tout totelema biso nyonso tout moi-même je suis patriote nalobaka mpo na mboka na ngai epui nalingaka mboka na ngai Congo RDC likambo bapasseport ti lelo bandeko mingi bazali kolela ekomi toza koyeba susu te bandeko mbela makambo ezali ebele ya Congo kasi ya solo trop c'est trop plus de 20 millions de morts na RDC na Thierry Mathieu oya Belge oya asalaki film ya Congo alembi koloba akoti aleki na bamedia nyonso tout aleki na bamedia nyonso aketi na Union Européenne aleki ti na Nations Unies kasi alobi ki ya solo na otolanda dernièrement alobi il faut bacongolais bango moko na baréseau sociaux na bango balakisaka exemple au lieu ke balandaka makambo ya bozoba bango moko bacongolais balakisa exemple ke balingi mboka na bango eza te ke na réseaux sociaux kaka fali fali mikolo oyo Koffi Olomide na Kisi Njora mikolo oyo babeti soki nani basali boye nani Karine Mokonzi aza kobala toboyi te eza libala na ye soki apesa invitation na ye okei kasi ya solo likambo mabele likambo ya mabele bandeko bana Congo to soutenir basoda na biso tolakisaki ya solo tozali pour bango babunde tumba balonga yango président de la République Tchama Koki somba ba arme somba minduki lakisaki ya solo yo lingi mboka wana ndenge Laurent Désiré Kabila pe asengaki na ba partenaire na ye oyo bayi kosunga ye kasi lukela biso ba partenaire malamu ke oyo mabi yango toli kosenga keba na Sassou Nguesso suka na fitol ya kosakana te Fachi Beton zala mayeli kolanda te ne babwakaka ye wana ya Nguesso soki na bandeko tozali kobeta mbela merci mingi ya solo bandeko oyo ezalaki mbela na memelaki bino mokolo ya lelo kote ya solo biso nyonso système trop c'est trop tolembi bakongole bandeko na biso ya Kivu bazali kokufa mingi siko masasi nge banda kotaka na Congo na Congo central tokeba bakoti na Congo central bakoti na Bandundu na Kasai bazalaka deja na kote kuna na Katanga bazali na kote ya Équateur basi bakota bilombo boyebi baboma batu kuna na ba 1998 armée rwandaise touti bakota na Équateur baboma bautu oyo bakimaki kuna plus de 1 million de morts oyo baboma basali massacre mingi tolembi yango bandeko na ngai naye kobetela bino mbelaki ya solo tozali kosenga baministre na biso botika nanu corruption kozala corrompre partout botika koyiba mbongo ya leta bosala mosala président atindi yo mosala exécuté yango salela yango balobi tonga nzela kolia mbongo wana te yo bapesa 2 millions budget ezali ya 2 millions yo longoli 1 million otie na compte mpona bana na yo bavivre badondwa non sala mosala ministre ya santé bato bazali kozoka bazali kozwa bambeba président asali ordonnance a signé papier alobi yo pe signé
bimisa mbongo po bato na bazwa traitement salela yango ministre santé salela yango yango bandeko na ngai mboka na biso mboka ya Congo il faut to bongisa yango merci mingi na Faci Beton ndenge penza tozali komona ndenge makambo zali kokende ya solo bandeko na ngai mboka ya Congo eza a danger ezali pena na danger décembre oyo ezali tozokotisa yango kasi tokeba na Congo na RDC Congo central bana ba Congo totelema tomoni banome président nommé bato ebele toyebi pete premier ministre moto asalaka gouvernement kasi ya solo président ayebaka président bakasa ye baza mingi toboyi te baza bandeko na biso me baleki mingi partout kaka bango banda na commissaire de zone tina likolo kuna baleki mingi Congo central tozali kolela biso kuna totelemi te mukolo tokotelema bato ya Congo central ekozala somo bamakesa bazali kuna tozala bato ebele ya solo bandeko tozali kosenga bana nyonso ya Congo central bana ya bandundu bana ya Kasai bana Équateur Mambenga bakatange bana Katanga biso nyonso bakukivusien totelema mboka Congo ezali ya biso nyonso Congo ezali ya biso nyonso Congo ezali ya Faci ye moko te Congo ezali ya biso nyonso mpona kosukisa bandeko na ngai balobi diaspora kovote kasi ya solo Faci Beton tozali koyeba te balobi ke bana ya Allemagne bakovote te bana ya Hollande bakovote te toza koyeba te bato baza na Scandinavie kuna mpe bakovote te kaka France na Belgique est-ce que badiaspora awa na kati ya Europe ezaka na France na Belgique bongo bana ya Londres biso bana ya Bundes oyebi combien de fois Allemagne asali makambo ebele mpona Congo badiaspora ya Allemagne combien de fois makambo tosali mpona Congo papa Tshisekedi azalaka awa na Allemagne makambo nini ebele asala biso toya mpo tokala tozalaka na papa Tshisekedi awa poma biso bana ya Allemagne tovote te toza na droit kovote diaspora mobimba so botie yango il faut diaspora nyonso tu tovote baambassade na biso eza partout esika nyonso ezali tokovote sela biso lwa wana biso nyonso tu tovote tokoyeba président oyo tokovote eza makambo ya kobomba te merci mingi ya solo bandeko bopartage video abonnez-vous na Congo Alenga TV bandeko biso tokoyela bino kaka makambo ya mboka Congo Alenga alobaka makambo mosusu te makambo kaka oyo ezali koleka na RDC na communauté na biso yango nga nakoya kolobelaka bino nga nazali wana te mpona kobeta makambo ya soni mpona koloba makambo moko ezanga ntina non yango bandeko abonnez-vous omona émission otali yango partagele moninga po ye balanda ayoka makambo nini tolobi mpona Congo ekozala esengo merci mingi mbote na Israel Mutombo mbote na bandeko nyonso tu vraiment oyo bolandi biso kimia nzambe ezala kati na biso na ya solo le 17 décembre le 17 décembre association ya Eroga Lisungi ekozala bongo na Paris na mobange ya mega ekozala kuna le 17 décembre na Saint-Denis na salle ya Perfit bandeko bozala ebele ekozala vraiment sengo bana bumbo selembao boya kuna tosolola bato nyonso ozala esengo mpona biso poti ya solo toza na posa mpe biso baye tozomi na diaspora bana commune nyonso tu tosalaka bassociation na biso tokutanaka mpo tosololaka yango mpe esalaka force ya pays yango mpe elakisaka bolingo toyaka na mitema mabe te soki omoni ndeko alingi yo te tika ye neti ngai ndeko olingaka nonga te natiki yo zala na kwe na yo tokutani soki mbote eza te tolekani na biso eza bongo toyaki na mokili oyo yo na ngai toza famille te toyaki kokutana moto na moto ayaki na ndenge na ye ndeko olingi ngai nalingi yo ndeko olingi na yo ngai te likambo te moto na moto aza na tour na ye toyaki biso nyonso tu motu tu akotikala éternellement aza te biso bana mfumuki mbango tobangaka na biso liwa te mpo toyebi ke nzambe na biso asa ayebisa biso ndenge ezalaka
Donc ndeko linginga linginga mwana Congo tolingana. Soko moni mutalingi yote loba na likambo te. Merci mingi zala na ko na yo ngai na ko na nga problème ezate biso zako lobelaka likambo mabele likambo ya mabele. Nzamba pambola bino ezaki ya bino ndeko Kongo alenga Chora de Sulanga mwana fumu Kimbangu. Botika na malamu kimi ya Nzambe zala na mabota na bino Nzamba pambola bino bo partager abonnez-vous na Kongo alenga TV. Merci Nzamba ko pambola yo. Matondo mingi ingeta. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Sulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On veut la paix, on veut la paix. Sacha Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On crie, on crie, on crie. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On crie, on crie, on crie. Es ist da draußen noch zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller en Afrique.